kanisa pambindonye shushu yo bolingo nakamwe na bandio elenge lokola yo makanisi ya mokolo bana nimeo moina ngai nyonso na pesi na yo tobanda na yo Bandiado lisanga wana boyoki loembo ya pambi ndoni nde tobeti yango boye kolo nango ezali Shaba Kahamba nde tokoyebisa bino boye asili kotika biso tozwaki sango na mokolo mwa 19 avril 2016 oyo ete ye asili kokufa atiki biso ye abotamaki na 1947 nde na 2006 oyo asili kotika biso toyebi ete ye azalaki basiste monene pe toyebi ete azalaki ancien ténor na orchestre Bella azalaki ancien chef d'orchestre ya Afriza ya Seigneur Tabulei. Vraiment toko souhaiter ba condoléances na famille na Mobimbe za la biologique pe artistique na ba proche na inyoso to bien que toloba vieux Shaba ndenge to misana ko benga ye poto fana kina ye na mboka Pays-Bas awa nde nakokai komikanga te po tango nakoloba boye penza ezali pasi pe mamingi komona ete ba proche na ye na ntango oyo azali na bango lisusu te asi kokende to lobi ete molimo na ye epema na kimia pe bokasi na bayebanso oyo bayebaki ye na ba proche na ye na famille na ye tika ete bokasi ezala mpona kokoba na bomo yoyo to tikali na yango. Liga
bandi radio lisanga tozokoba na programme na biso ya pokwa ya lelo ndenge totaki koyebisa bino na libandeli ya programme na biso tosili koperdre artiste monene oyo tozalaki na ye na kombo ya Shaba Kamba. Ezalaki mokolo mwa lundi 18 avril 2016 nde ye asilaki kozongisa molimo na ye, asilaki kotika biso na Pays-Bas awa na mboka tozali esika ye akomaki kofanda depuis plusieurs années. Ndenge totali koloba ye penza tokoloba ye penza célèbre Baptiste, donc bassiste bolimbisanga célèbre bassiste, donc il y a orchestre Bella Bella, il y a ba frère Soki, ndenge to bande ko benga ya na Pays-Bas tozaki na ye Vieux Shaba, yango wana bomoni to ali un peu na sous toana no na choc na biso poto l'émotion te ya perte na ye a komaki na bambula toloba 69 ans na tango ya tiki biso na mbula oyo boye toyebi yango te ye asalaki carrière na ye presque carrière na ye mobimba na musical na Bella Bella oyo ezalaki créé en 1969, ezalaki associé toloba kuna ye a évoluaki depuis création nango exactement en 1969, ezalaki associé na soliste Jean Bosco Mbayabo. Vraiment ezali mawa pasi mingi ya kozala boye mokolo lali olamuki pe ki nsango boye nde yango tokokanisa ba proche na ye mingi, famille biologique pe ba famille artistique na ye bao nyonso tu bayebaki ye pe bakongole nyonso na komona lisusu perte na milieu ya baartiste na biso ya musique ya loyembo ndenge toyebi. Donc vie na biso Shaba ndenge na otaki koyebisa bino na libandeli ya programme na biso ndenge tolobaki ete ye aza vie na biso soki naloba vie Shaba nde nayebisaki bino mpo tofandaki na Pays-Bas awa aye otika biso nde awa nde akufi mokolo mwa lundi 18 avril awa 2016 tozali na âge ya 69 ans. Tozali pe na ligne na SD Malaika Son Divers, toyebi ya za artiste na biso pe na Pays-Bas mutabungi azali te, tozane na ligne azan expérience na epe na Shaba Kahamba vie na biso Emani Kamba. Donc oya totika biso SD Malaika Son Divers mbote boni esika ozali. Mbote ndeko Yesu kitenge esika nazali naza mwa malamu parce que na uti kayu kozonga na zongi mais bon lokola toza na likambo solo likambo ezui biso nyonso pasi matanga yango nde mutu ezosala toujours mwa kokanisa mingi surtout mutu ozalaki proche et puis bo perdre boye ebangisa mingi poko motala sikoyo suivant eza nani kozala ngai kozala ye kozala kuna, donc c'est ça quoi. Vraiment sango ezaka ya tristesse otozala ya so penza sango eza ya tristesse nde beti biso nyonso ndenge mpe tolobaki awa na émission na biso tozoyeba te tozolala tozolamuka soki bolamuki na sango ya boye ya moto oyo surtout boyebaki bozalaki na ye nde bozoyeba ete ya solo mpe liwa efrapaka nde yango ndenge olobi ozomituna oyo ekoya na nsima ekozala mpo na nani. Kasi yebisa biso nano yo poza artiste na biso monene ya ndule oevolue pe pembeni na ye
masolo nini oyo yo koki penza kobetela biso po tokanisa mémoire na ye oyo ezoya na basouvenir na yo sikoyo na ntango oyo tozosola na yo? Ouais, bon, masolo eza vraiment ebele, eza mwa pasi mpona koexplike nyonso parce que azali vie oyo nga na ye toyebanaki mingi à partir ya disons nayebaka ye déjà nanu ke vie moko biso toza vraiment bana mike oyebi ke vie abetaka na bela abetaka na azalaki pendant soki temps combien ya chef d'orchestre ya Afriza International ya Tabulei pembeni ya Mbiliabel makamesa avako ba Mbiliabel bakota ye déjà azalaki mais ngana ye toye koyebana plus awa toye kofanda vene sika moko awa na Hollande tango na orchestre biso tozalaki nango ya Chéri Menga ezalaki Alliance Nord Sud ngata na yaki poto orchestre liboso na betaki nango na poto ezalaki Alliance Nord Sud avant sala orchestre na ngana ndenge na ngana nde à partir wana nde na koyebana na vie nde ayaki azalaki na orchestre wana te comme musicien orchestre wana effectif non azalaki kaka vie oyo azana expérience à trop et tozali na posa na ye plus pona koyede ye azalaki wana pona koyede biso na babiloko mosusu tozo koyeba malamu te azokoche biso et à partir ya wana ngana ye toya koyebana très bien du fait que anomona nga vraiment intéressant nazalaki mpe sous plus petit na mouvement donc ye nde mpena donc tokangamaki ne susu mingi même ntango na longwe nakomi na ST Malaika baconcert nanga presque tout tozobetaka mpe na ye azozala toujours wana okopesa baconseil vraiment azalaki vie moko nakoloba ke lobo oyeba ye te parce que vecha baproblème na ye ezalaki kaka ke ye abandaki koyesa so à chaque fois ke no petit ngai musique à succès na nango suna ntina te mpo nasali basuccès ya ndenge nyonso na sikoyo problème na ngai yali ezaka mpo malara soki obengi nga mpo na ndule préparer l'art et na l'art wana opréparé tosolola bien avant ndenge toyokani ndenge ofutanga nalingi te ke toyokani boye koma kuna ke oh non ke vie comprendre moi muke te eloko wana nde abandaki koloba ke bokomona nga mabe ya pamba mais en réalité naza mabe te réalité nde yango wana so tokana ino 10 francs jour wana pesanga nde 10 francs na ngai et ngai comme nayebaki ye bien nayebaki ndenge ni azali po ngai na banda obenga ye le grand requin iye moko panda obenga ndenge wana baki petit yo bakiselinga komba le requin mais ngai moko nazali chacal ye moko nda sanga chacal donc petit nga na ali aso na sui yo pona kilongola minu eza niveau mosusu donc tozalaki ne très bien tozosola bien naza ba photo ebele ba vidéo ebele ngai na vie partout et même na ba fête banana comment ça peut musala DJ ba fête ntango ayaka bato mingi bamona so akoti au moins si na bwaki déjà vie Chaba les grands requins vie chacal donc c'est comme ça azalaki vie moko bien très bon yaki difficile ozwana problème surtout ça soko respecter contrat na ye nde boyokanaki jamais bokotikala kozwana problème mais azalaki vie moko bien très bien nayebi ye na makambo ebele esengo na ngai ezalaki so makasi ndenge abandaki kobunda mwasi na yaya e fin de compte mwasi na ye ayaki nakutana mpe na mwasi na ye nayekenda na ndako ave Chaba nayebi ye mpena très très bien nayebi ndako afandaka nayebi makambo nene ya sport donc nasolo mpena eza ebele parce que topasse temps ebele na vie wana ebele donc eza mwa difficile mpona beta nyonso nasolo eza ebele trop ya solo mpenza na ndenge olobi toyoki masolo eza mpenza ebele opasse temps ebele na ye tolandi yo toyoki ndenge olobi ke azalaki coach na yo vraiment tokoapprécie yango mingi po bato batalaka mingi babaka biso baafricain koencadre mpe bajeune par rapport ya yo sosoko mokolo na mosala ozosala wana tomona yango na importance mingi toko mpe na baculture nyonso tu na basociété nyonso tu mpona kotransmettre savoir oyo oza nango connaissance oza nango expérience na yo est-ce que okoyebisa biso eza ebele wana toyebi mais oyo okoki koyebisa biso na bamoko mibale oyo yo oretenir na coach na ye lokola coach oyo yo perdre lelo bien que toyebi akoche yo ti lelo te mais na temps oyo azalaki coach na yo na ntango azalaki vivant bon oyebaki kaka coach na yo azali mais na ntango oyo sikoyo oyebi sikoyo operdre oyo azalaka coach na yo na moment moko boye mpenza mpe ozalaki nango besoin eloko oyo ozokanisa oyo perdre ya ye
Bon, là, quand on a perdre parce que ils ont une ponctualité. Ponctualité, moko boye, oyo na kutagi yango pa vie, na kutango pa ba mission belete awa. Parce que moni ya ba mission bele ba aventurier. Donc boko oyo kana malgré que tout la rango pe sali boyo ka nege o PCP là, mais au cas où les jours j'ai kangi téléphone, to aye retard, to nengeni. Mais vie wana ezaki difficile au monde que bo signer concert moko boye. Et ce ça pèse aux paroles na oya attendre nengeni. Et puis au tika le monde jamais aye retard. Na tika la monde place vie na tika la retard tenzamba otalanga. Aya toujours à l'heure et puis aya kuto avant et ça fani na ye déjà à sa bongami, c'est ça. Ponctualité wala na nous te perdre. Et puis via edenga plus les sous na makamuneti ya koyemba zo l'exception ndenge oyembela kete koyemba boyete il faut yemba boye vous allez voir kitoko mais il faut ça boye donc ça vie moko ponctualité wana nanu déjà oyo honnêteté wana nanu na loba nanu lokwa to perdre ngona neti nga côté nanga et azavie moko qui amusant so beaucoup tani vie chaba azavie mo est difficile so bozana yo mi sentir petit ya za vie za gite malgré âge nae so bokuta nae bokomo kanza ba mi bo solane pona e tabou elle a été bo sola masolo tout oyo nyoso linga ko tuna oyo que ça soit ya ba momi que ça soit ya ba joy que ça soit ya musique que ça soit ya makamoto ka ba kisi que ça soit tout do azaki na tabouté et nga même vie ya tabula ina yeba ngo plus pona vie wana parce que betelanga même na ba séparation tout ya ba miliabel ba makamunioso. Et ça, il n'a pas passé parce que tant qu'on a envie, il a fallu vraiment que bande qu'on a belé ba journaliste, ba makamutu il fallait qu'on le via nengwana comme ka questionner parce que les loyo to comme un sérieux problème pour bateau ba e bagi vraiment histoire à vie les loyo comme il faut bagi sincère bango ba okende kende na bango donc o ba otika la plupart ba lo batalo kuta ba aventurier o ya go déformer histoire a obetango na la faveur na emo. Mais vieux wana zaki a relata biso makambo ebele et souci na ngwa na perdre na nous ponctualité au via zaki nango et belé pe ba yebi même na ba fête o ba no moni na ba fête so ben si vecha ba na fête est difficile au mona et yo sali si fête non le big fête e banda 21h au mona vieux wana o comme na minuit et tra ça matin donc ponctualité on a ya makasi na nous na perdre ngo pa vieux et vieux mobo solo la pèse ou très bien pour na na ba vieux te que oyo so comme devant na ba âge ne ngolo se sentir vraiment que aux libre ko lo ba nyoso lingolo ba lelo ekoma moi keba surtout so yesu so ba mboka la kwa Amsterdam au comme la milemo moyo s'amuser comme il faut exacte mais ba vieux na zaki vieux mo gazo cha à l'aise o lo ba nyoso lingi tabo exacte donc elo kwa ande na perdre en sous makase quoi. Ah, vraiment toi ne sengo mingi ndenge toujours partager na yo expérience na yo pona vie Shaba Kamba ndenge utikotika biso vraiment to koba na minito to tika na ngo susu poto sola na yo toyoki olobi likama ba concert hein que bo beti na ye ba concert mingi na peba oui. Est-ce que okoye biso ba concert ozoela yo na souvenir soko zape na ba na makamu susu oyo ileka même na ba répétition oyo okoki loba pona bato bakuka ko kanisa mémoire na ye. Ouais bon ndeti ba concert beta ba concert ebele mais biloko nazo mi rappeler moi bon to beti na ba concert ebele parce que na Hollanda wana vie wana to beti ba concert ebele ben oyo moi muke oyo izoela ngata nsusa muke bilo monde ti amike lokola neti ba bon souvent ba concert mingi to na obeta ba tebele ba eba vie ka comme guitariste mais tant biso to beta ba concert azala ka guitariste c'était un peu chanteur parce que abanda ko yemba banzembo mingi la plupart o ayemba kala banzembo lwa on a omi rappeler mingi to beta ne trop yangano seliwa mama pona yo na kotikate batu bayebi nzembo wana mwa mingi na bela vie azo bandela mingi nzembo wana trop na nzembo mingi tozo travailler ngana ye je me rappelle encore bien la répétition ye kuta ya ina idée nango te ngam na pesa ki idée nango ayeka mo abinanga mais petit ya kana na limina ye ba yo o jeso anage ni parce que na ye manzembo ya o moye bisae bolingo yuyu
kasi yango bolingo yebaka te. Shaba, shaba, bolingo. Shaba lakisa bango ndenge yo lingaka ngai. Nayoki na suko zali ta una beta nzembo wana fia bi. Petit yaka na non na linga iba ozana ajni. Da partir la fana de comme travail parce que de lequel qui est pas pour il s'attendait pas pour akutana na batebele na mikolo belé na ba master mais atikala yo kate muta yembeli nzembo wana. Donc tant on a zo progresser shaba bolingo pona vocal liboso senga binanga vocal wana nanu po oyembi na yo kiyo me parti mususu bosa ngabite abi oyi mutano sala ngabi wi so kivan abi na yemba ono na ibisivye ke no ko kende yo kei nenge yo kozongela shaba bolingo vraiment na komi kolela yo shaba bolingo shaba bolingo shaba bolingo shaba mote Bi so inazolo babu ezo sanga so chagrin po kaza pena vie na ngawa na vie akati to benga ya bakati donc je na beta nzembo wana vie sala emo abiete sala epasi abenga na parler to na parler to fandi to bandi ko répéter to za na jomo boye kombo kute kiminga na mwasi na emo ka burundaise bilo mwande ngwana to répéter nzembo wana ngana vie na concert mususu to beta ngana yi. Donc il y a un petit peu monter ou ana yozo monter ngana ko monter te pour ceux qui vont na mata donc yo mataka ngana imbila wana se donc vie naza ba souvenir rebelle banze monnaie presque tout ana to ana ko beta c'est ça quoi. Donc étant dans autre là qui vie le lo azate et salinga bena pasi mingi tandis que ngana yi caractère to zaki na moi rendez-vous parce que abenga nga pour na concert mo boy tout est sur la lègue non petit nanga ndena lia loko sala un peu DJ ngala bandozo ba marché so na si ba marché na tio na kopa marché yeba ke yo pe fokatela ngama pourcentage ba bilete vie problème zate via benga nga na marché moko boye apesa yi numéro na ngapa mutu atungisi nga utu SD ndongo aliawa il faut ya otikela nga parti na nga ya nini nga bilete vie problème zate soki to kutani kana opesa et malheureusement to tsika po kutana suite via gaeko donc c'est ça quoi. Vraiment tozo sepela mingi toza penza reconnaissant ndenge ozoka bana biso moment oyo ezolakisa penza ke ya solo penza azaki vie na yo parce que sango ekweyi mbala moko oza dispo pona okaba na biso masolo nyuso ezoyela yo tolingi siko koyeba pe po yo pe okoti pe ba studio awa boye na Pays-Bas osali pe ba mindule na yo bibi pe na CD na misi pe ba CD awa okoyebisa biso sikoyo relation nini oyo soki ezalaki entre yo na ye mpona ba studio kotaki ba répétition ya studio ba studio kotaki ndenge obimisaki ba CD wana. Ouais, bon, na rolo ba ke so ina bina banana na CD à liboso parce que CD à liboso so ba to batali yango bien ba mona e na partie mo parce que à partir à studio to bandi ko travailler to sali banzembo na nganyo sonde na yaki nango to sali sili mais siko to mona ngeno espace le roi temps à studio ya yaki nango no to mona ngeno na to profiter to tia eloko moko boye to bana olu parce que lo mo to ko tia ki Congo donc to zaka ngai SOS na ve shaba na ba masawa ba Blaise Boteja ba twaki mo ebele mais siko vie shaba ne mutayaka na ide so ba twazi CD na ngai liboso ba mona na SD malaika liboso nze momo ka Kongo ya la ngele munzila Kongo mbaki di luvuilwame mutachamwe za ve shaba za ngate po ngana biki Kongo tuna niveau na te donc vie mutu al chap na ide wana et avec moi guitare mo zo beta ve esa zo beta ve shabalandi on a basse mbala mo ka inspiré loko wana lo bitete SD so permettre to ko chape loko bo ngabi mais so que ça la langue o ya iko ngabi te za kitoko parce que to sali ba nzemo mingi na lingala so pe to bito cha na Kikongo na dialecte mo pe ça la bien allez vie a tie nzembo ya ngele munzila Kongo mbaki di luvuilwa mutabeta mbundana mandingo mais wane zaka na ba
na ba neni wana susu wala asi ba 2000 bien ba bilo mwande ba 2000 ou bien ba ouais ba 2000 boy ba 2001 bilo mwande wa donc vient muta cha eloko wana inspiration kana kati ya studio na Utrecht ye muta cha idée wana sans que a déclaré que obo pesa ngaso gilar so inde ni apart kala so gilar na eka na ndenge abetela ki studio ici mais onzembo wana iye mutu a chaka yango donc so batono so bayoki c'est de nanga ya kala pena likolo yo tozolia bahari ngbo to chebwe yende muta beta a cha plawana mais na deuxième studio yepe toujours tozo répéter pe er moko pa na ye to kenda ngai kilo shemben na bon to kena mingi ngana kilo shemben na masamoso to aine ya guitariste nani koma azali pe nani ko ni kimingaza congolais donc yende mutu tokenda na Tanzania ouais tokenda na to travaillera pas vie shaba banzembo belé to travailla vie par miko kocha le bité moni koto nzembo bosala ngo mo boy c'est ça donc ni nazana ngo plus yango wana donc studio presque tout même à studio Alliance Nord Sud via Zalaka. Bon, c'est vrai que si à beta rappel nzembo netimo mi balemi sa tublo mwana wa à beta rappel donc via Zalaka il peut toujours en os on a biso zo coacher toujours bon to wale oyo kele mo mingi po moni à l'époque wana bozo mona vie mo out déjà la bela out la mafriza donc il faut quand même koyo que la yepo ayeba ki musala ngo mingi quoi donc c'est ça donc côté wana peut en tout cas moi souvenir les belé pour ça mena vie o azaki qui est proche vraiment proche quoi. C'est ça. Vraiment to sepe mingi u bete biso penza masolo kitoko penza ndenge zalaka moto azaki na mutu na ye na ndenge penzo lobeli wana masolo beti pona mémoire na ye matanga biso pe yango yo moko yebi artiste penza moto yo aza artiste soki bazolela ye balelake na ba œuvre na ye ba œuvre yango ezali ndule ezali pe ba souvenir na ye na kati ya vie na ye artistique vraiment to sepeli mingi ndenge to kaboli na yo moment oyo pona kokanisa mémoire ya vie shaba ndenge pe na bana ekoloba vie na biso o tozaki na ya na pays batiki biso toko zanga pour se permettre te potoloba vie shaba a otikotika biso siko po tokomoke na suka ya programme na biso soki okokoka koyebisa biso en toute liberté oyo oza nango ya koloba na perte oyo totikozo. Ouais bon omoni koto la kolobaka ke ezali wa e yaka pona mutu nyonso vie a kufi et vie problème na eza bela ka mukie abakene na hôpital et na hôpital nde isali ke ba chaki ye na nini koma babenga ngo na nini na net na koma blomane wana so babenga en soins intensifs blomane wana yango ndesko ba médecin ba yakotala ba komona ke eza ako vivre sur longtemps il a fallu ba débrancher ba nini wana pona oyebi olande pe ninga batela makamna ye esengaki ba débrancher biloko wana nyonso mais pour nanga nazaki na bandai ko sentir déjà que vie azaki na problème sérieux parce que problème sérieux a vie azaki vie a quand même munene mingi donc munene vie azaki nango ezaki bandai ko semble déjà difficile pour la respiration pour ça bo fandi na ye ozomona façon zo respirer on sentir vraiment que vie azaki na difficulté wana donc il a fallu quand même perdre peu sous ba poids ebele mais bon mon euro peu biso ba congolais la plupart tous na culture wana te ya ko s'entraîner ya ko kima nefiske mbangu même ya ko tambola nefiske mingi to sala rango te ya mama ba régime biloko nengo wana to sala rango mingi te donc yango wana pe mutezo semble biso pe difficile mais vie a kufi parce que so tel pe suite à âge na vie pas kolaki et puis na santé na disons nenga comme eso munene makasi ai même la difficulté moya okangalase. Donc c'est ça, donc biloko mpe comme si peut vieti na niveau nengwara. Donc na kosenga na bato bayoki sangwango ba meka kozwa contact bisusu o bayebi numéro ya yo moko président yesu kitenge bazui numéro na yo ba o bazui pe ayebi vete bazui ya ngai ba bengi pe toujours mais ekoza malamu quand même komeka kokoma parce que jusqu'à présent bazo senga corps ekende Kinshasa famille na yezo senga corps ekende Kinshasa
mais le roi bazosenga correct de Kinshasa selon bon moni babaka mususu na kokota na kati penate na yetuna bino bwana combien to assurance soki boyenu bo bloka na kotuna ngo penate ezaka malamu batu oyo baoza contact na baninga nyoso bayebi soit SOS soit vie Mathieu Kanza soit ngai là c'est moment là to pesa batu nyoso moi ba numéro place bakoyi kokende bako akokuta na quand même nati bako enterrer vie na biso to éviter soki ezalaka awa to ikozonga ka accord na Kinshasa ba so mbongo nde kokinde ke Kinshasa mais soki kokite donc je suis sûr que ezala obligé à kundama mais ezala malamu mutu nyoso s'informer po eza liwa ezwa mutu nyoso et to meka koyeba bazaki vie oyo asala plaisir na batebele même ata batebele bayebaka ete mais soko banokanisa banzembo ebele omona bapapi doni bakelanga pamplemousse bakiyana mutu babeta babiloko wana nyonso donc tobina babiloko ebele ya batabule bayemba banini donc viana mutu asala babiloko wana nyonso donc ezala malamu quand même ke mutu nyonso oyo azwaka mpe mwa temps ya plaisir ya kosepela na baguitare baso via beta ozoyeba musique mozoyeba te na nazobeta yango c'était Shabakamba ezala malamu mpe tokende biso nyonso korendre ye nini ya suka mpona demeure na ye biloko mwana ezala malamu quoi donc souhait vraiment eza wana ke oyo nyonso ayoki sango place ekweleli ye aluka contact na baninga e komeka kokoma ti place wana koyeba quand même ndenge nini situation wana ndenge se déroule ntina suka ezala malamu mingi. Okay. Merci mingi SD Malaika Son d'Hiver ndenge okabona biso ngongo ya motuya ngai Yesu Kitenge na kombo ya Radio Lisanga pe Fondation Lisanga point de soutien congolais Sterling Lisanga Congolais Stone Punch na tondi obotondi mingi na ndenge ozaki na biso oyo ezali ete communauté congolaise awa na Amsterdam na Pays-Bas pe bao banso bali na mokili mobimba po émission ezoleka pe na internet tokotia yango pe na site po bato bakoka kozongela yango na nsima tokoluka ezali ete bato expérience oyo partager na biso bato pe bakoka kopartager nango pendant longtemps tosengi yo merci mingi na temps oyo opesi mpona biso. Merci pe na yo lokola na temps ozwi mpona kozwa ngai et merci na balandi nyonso balandi biso e ozala malamu ndenge tosuka na ndenge wana kimia ezala mabota na bino nzambe apambola moto nyonso. Ok, merci, bye. Bandeko balandi Radio Lisanga tokomi kopusana na suka programme na biso to kokabona kaka na likanisho toza nango ya Shabakamba vie na biso Shaba ndenge atiki biso na mboka Pays-Bas artiste na biso monene toyebi basiste pe chanteur oyo évolué mingi na orchestre oyo ya Bela pe azalaki chef d'orchestre ya Tabulei na Friza boyoki SD Malaika Son d'Hiver ndenge akaboli na biso ye pe nduliste monene na Pays-Bas masolo expérience na ye na milieu ya ndule na Vieux Shaba. Oyo pe ezakaka morceau ya ye Vieux Shaba sanza toko clôturer na morceau na ye oyo ya nzembo na ye oyo ya bitumba ya Shabakamba tikete molimo na ye epema na kimia pe biso ba etotikali communauté ndenge tokotikala ba œuvre oyo ezali yango ekufite to tikala nango pona esalaka biso bien ndenge ndule esalaka biso malamu.